artiste ba soin na kati hôpital wana bato ba komona bango ekotaki pona ko soin. Et ça, 10 personnes, il faut la sacrifier. 10 artistes. 10 artistes, il faut la sacrifier. Il y a des choses dans maman chapeau. Au moins, moi, Oyo, ce que c'est, moi, Oyo, Banda, na moni Debi Bembe, il y a moi, c'est dans mon bal. Pasteur Nabiso Oyo, Oyo, Oazalra, na limité, église, Oyo, Sonika Fouta. Si on a bien monnaie, on a des sous. Si on a bien monnaie, on a Roger Baka. Et c'est ça des sous. Ah, on a Roger Baka, on a posant le fondement. Comment on a bien on a battu, on a monnaie des sous pour la ninte dans l'oba. Pour y mouvoir ça, on a monnaie dans l'oba. Parce que besoin de se doser à la mokiliango. Besoin de se doser à la mokiliango. Tu sais qui est dans mokiliango. Non, l'oba te pour la nuit. Ngai moko na sali témoignage à finanga. Et combien de problème. Bon ce qu'on a témoigné dans makamu susute que nga na manobi mana baninga na ngami bal. Baninga na ngami bal ba no bi mana na sim. Tala ezala bato belé ozo mona bango bazo tambola bana mibal. Ndeza ba koma na bango pe basi er moko de yokomaka. Mais nzamba limbisa ngai na sala ka info. Ba frappa nga na sala une fois. Qu'est-ce que ça veut dire dans kata monde ngo? Et ça na ba pasteur rebellé basi na bango ba koma ba PD. Basi na bango baza ba PD. Ba pasteur rebellé. Ah moi si na yazane PD. Moi si na yazane PD. Pasteur moi c'est Adjo. Oui. Au moins pasteur azana moi si na ye. Azape Maria na moi si na ndako. Mais les bandes foutent la PD mo boita mususu ndako. Nyoso wana eza pona nini? Pona ba lokumu oyo bango bazo luka na mokilo ya si. Ngai na yebi ba pasteur epelé o ba bimaka na bana mibale. Na basi onde lisungi nanga. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolabo. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions sur votre chaîne, notre chaîne chez Biso Télévision. C'est pas ma chaîne, c'est pas ta chaîne, mais c'est notre chaîne chez Biso. C'est ce qui fait la force de chez Biso Télévision. Déjà plus de presque 120 000 abonnés, c'est énorme. Mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'on a plus besoin de vous pour être édifié. Moi, je suis édifié devant la caméra et vous qui nous suivez partout le monde, vous êtes tellement édifiés. C'est un plaisir de savoir, vous êtes tellement nombreux. Et merci pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais, alors jamais de nous donner sur votre chaîne, notre chaîne chez Biso Télévision. C'est pour la première fois que vous nous trouvez ici. C'est simple pour s'abonner. Je sais que cette émission va vous plaire. Alors, allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez. Alors, pour avoir toute notification, il y a une cloche quelque part là. Appuyez sur la cloche.
pour avoir toutes notifications. Merci à toute l'équipe de Chez Bisso Télévision. On est tellement soudés, c'est ça qui fait la force de Chez Bisso Télévision. Vous voulez nous séparer, vous voulez faire ceci, tant mieux, mais on est tellement fort. C'est difficile pour Bisso Mouna ou Batarando, Bisso Mou Batanzambe. Donc, c'est au problème exact de Gérard. Tellement bien. Merci à Jonathan Moukadiki derrière la caméra. Merci à toi. Merci à la réalisation de Denis Jumosolo, Tintin. Souga Tintin. Et puis à Chic Moukadi. Merci à toi. Merci à l'assistance de ma petite soeur, consoeur, qui fait très bien son boulot aussi. Comment elle s'appelle? Ah, Blensing Casemiro. C'est comme ça qu'on l'appelle. Merci à toi. Et puis, merci à maman Lydie Moukadi. Merci à l'équipe de Chez Bisso Télévision, Nadège Kimana, une consoeur. Merci à toi. Merci à mes partenaires. Je vois Aminata Nonga Labille et ma maman. Je t'aime beaucoup. Merci à Henri Nonga Layan Zambeli, passe à Charlie Nonga la Babi Bradazo Zela Kaka. Donc merci à vous. Merci à Oscar Marie, tous les millionnaires en culotte, tellement puissants. Merci à toi, la puissance dans le silence, le prophète Pachi Bomolo. Merci à toi, je te salue. Je salue tout le monde. Kalo Boutique Pomba Swag, bon retour à Kinshasa. Et puis le code puissant, le code mondial, Yaouli Moucheni, merci à toi. Vous êtes tellement nombreux. Merci à l'assistant principal du gouverneur Gentini Ngobilabaka. C'est qui cet homme? Lévi Paye. Merci à toi. Merci à Franck Mamba. Merci à Ferrand Foufou. Merci à Ya Trésor Foufou les banquiers. Merci à toi. Merci beaucoup à Néonko, ce soif de servir les autres. Réciprocité toujours. Merci à Sila Boula, la femme du chef, la louve noire. Elle est tellement puissante. Merci à toi. Je suis avec moi la Mouno. Moni n'a pas dit que pour le loir la crâne, c'est quoi les problèmes? On va voir la deuxième partie des témoignages ou on va continuer, on va d'abord toucher Maman Chako. Qu'est-ce que tu penses? Toi, dans un témoignage, au lieu de Congo, on a été sur mon appel, on a bras de Kunapo, Nazatan a bras de donc, on a évité ce qui. Na pesi mbote na bandeko nyonso bazwi occasion ya kolanda biso mes condoléances na famille ya Mama Chako. Toza na matanga, toza na mawa en tant que comédien aussi. Oui, en tant que comédien. Parce que fort, oui. Bazo kananga. Soki bakani ba vérité on rebelle. Nga na choité. Nga esenga na loba ona loba po na bikisa milimo na bana na Nzambe. Ba tumesu bazaka na théâtre bato ba mema okuna ba chef no kala. Nayebi nanga mais nayebi bakobundisa nzoto mais molimo te. Très bien. Na pesi bato nyonso bazolanda biso mbote nalingaka fa tobanda émission losambo mpo noki tovandi awa tozosolola eza mpona makasi na biso te eza mpona makasi ya Nzambe. Nzambe nalola napesi yo merci nakumi so na pambolo poto nza malamu natiki émission na se ya loboko na yo yawe tika ete yo mimonisa kati na émission oyo bandeko bazali kotala yawe tika ete oyo bakolanda message oyo bapanza sango émission oyo ezala partager mpona bato ebele mpo ete émission oyo ekoteya bato ekolakisa bato nzela ya kotambola bakotambola na ndenge ya kobanga yo Nzambe natiki émission oyo na se ya loboko na yo eloko nyonso mopepe ya mabe ya monde des ténèbres oyo ekoya edétruire émission oyo emona biso te ezala mosika totiki bandeli émission oyo tina esuka na maboko na yo natiki pe bandeko bazali kotala na se ya loboko na Nzambe yobi posa ya motema ya moko na moko ya bandeko bazali kotala oyi posa ya motema na nga yawe oyo ezali baposa ya motema na nga na magasin na eloko moko te ezangi nazali na kondima nyonso ekochange na vie na nga mpe na bamoko na moko baoyo baza na baproblème bazali kolanda émission oyo oyo nasengi na oyo nasengi toyebi nyonso ya vie na nga na lobi boye amen. Moya mwini obokoli nasangisi vie na nga na Nzambe okomo prier ve de babutu ko prier moete fa no mila tema samate sans Nzambe mobulu soki naza en vie naza na bon moyi nanwa otika nasangisi vie na nga na Nzambe nasangisi vie na nga na Nzambe mona eza biloko bata mokili c'est que problème ni nozo sidika boy Mama Chako et tout tout le monde artiste c'est ba mo sa ba snap raser la snap à photo maman mais elle est tellement et la personne est loin c'est ça madame Misika à kusa ni eza vraiment passé eza passe na bande ko ba comédien na ebité ba comédien oyo baza ba comédien na ebité ba lungwe ba comédien ba komi lisusu ba journaliste na oyeba te bande ko na ba comédien boza ba comédien to bo komi ba journaliste ozomona ba comédien oyo nyonso nga na yebi nyonso plupart ba komona bango ba journaliste mabe siko eza nini
tozana mawa toana matanga tozana matanga bato bazolila toana passe yo okufeli ndeko na yo ozwi lisusu téléphone ozolela ozosala snap isa bien te est-ce que ozana mawa to oyo kozwa news ya matanga ndeko na yo to tikela ba journaliste basala musala na bango biso to ba comédien to sala musala oyo eza ya ba comédien ba pasteur pe basala ya musala na bango ya ki pasteur mutu na mutu azwa place na ye ya musala na ye yo za comédien okomi liso journaliste et sala ki ngai bien te komona ke bandeko plupart ba comédien nyonso oyo bazala ki jour matanga na morgue na oyo ba ozala place to la na matanga ozomona ke azolela mais soki omoni tam susu responsablement et honorablement boyer na matanga abane kolela atiki maman kolela azu maman au téléphone akomi une kosala vidéo et ça bien te toujours koluka et comment omoni biso ba artiste comédien ba comment koluka news na ba matanga na ba feti ozomona omoni bible lobi to lela na bato yo bazolela to sepela na bato bazo sepela place à kolela eza place à kolela place à kolela place à kosepela te place à kolela eza place te oyo koya kozwa ba news so osano ba succès te na makambo ba théâtre to na makambo ba ya ba émission na ba internet eza te to matanga mo boye yo lingo yo sala succès to zo news wala jamais okosala succès par rapport à musala na bato ba osepela na musala no osalaka eza bien te oza comédien c'est la comédien nazo ba te ba comédien bolungo ba comédien bo komi ba journaliste to ni musala ba journaliste ba tikela nde bino vraiment osomona en plus nzambe a révélé kinga nzambe a révélé nga na butu ya lelo na moni omoni batu oyo basalaki organisation ya ko sunga ba artiste comédien pour na ba traitement na bango pour bazwa traitement par rapport à l'hôpital bana génération na bango ezana ba artiste wana eza bato yo basalaki association wana ya ONG pour na kosunga ba artiste ezali da mama Denise parce que ba bazalaki wana ba artiste bazalaki wana na quelques personnes ya ba o ba tête ya organisation wana baza bato ba science baza bato ya ba kisi pe organisation o basalaki pour na ba artiste bazwa soin eza na kozwa ba artiste ba ndozwa soin na kati hôpital wana bato ba komona bango ekotaki pour na kozwa soin eza na 10 personnes faut ba la sacrifier 10 artistes faut pas la sacrifier il y a liboso eza maman Chako donc maman Chako ba sacrifier ko chaque oui wana o nzamba talisinga ya solo wana o nzamba talisinga en plus tunanga nini ndeko na ngai au moins dans l'hôpital oyo ba signé ba organisation ya ba artiste bazwa soin et ça que mutoyo oyo andimaki charge ya ba artiste bazwa soin na ba hôpital wana RC na fin du mois mbongo ya contrat o ba yokana kipo ba pesa na hôpital de 9h à 14h soin te loko te mbongo la mutu 3000 mbala moko mbongo ya hôpital oyo esengaki ke ba futaka par mois pour na soin ya ba artiste ese ba organisateur ya oyo ba signaki ba mikanda wana ese bazo futa bazo pesa mbongo wana po mama Chako avumeli na hôpital wana azoyoka pasi azana douleur mais ata mutu moko te ata docteur moko te oyo ayepo asizwa soin na ye eza réunion te eza ke bato bandimaki nde engagement ya kozwa mbongo ya kofinancer chaque fin du mois pour na ba artiste bazwa traitement et eza ta musu baopesa mbongo te nga na moni eza bongo po ndenge ni mutu ana maladi ya hôpital si on comprend bien ndengo tolo bawana eza ke bato baza na organisation bato okutu ta mususu baza ba na ba supérieur te ta mususu ba onde abandima mais na organisation ya bandeko na supérieur ba comédien mususu oui les ana 10 ya bandeko na mususu baza na ba kisi oyo na sacrifice il y a 10 artistes comédiens d'abord baza na ba il faut ba l'exa 10 artistes comédiens wani bato nyonso bakomona bango ekota oyo bazwaka traitement na hôpital wana oyo ye moko aza conscient moto olanda ngo ye moko aza conscient oyebi ke ngai nde naza bonaki nazwa traitement na hôpital wana ya bole ya orphelin
Yeba qui est, ils ont 10 combos, 10 personnes. Faut pas la sacrifier. Maman chako déjà. Pe ngai nzamba talisi ngai. Omoni moi oyo, soke sili, moi oyo tokubanda. Na moni debi bembe ya mwasi na mobali. Penza matalisi nga bilongi ya artiste comédien mwasi na mobali. Na moi oyo te moi tokokota. Toza na mwani, toza na moi ya juin. Donc ndenge maman chako akufi. Les sacrifices au bachaki na kati ya liste à 10 personnes wana. Oui. Si on est dans la juillet toza siko mwasi na mobali. Na juillet bozwa mwasi na mobali. Pe nzamba talisa nga bilongi ya mwasi na mobali wana. O baza ba comédien na juillet. Bakokufa. Bakokufa. Baolanda mama shako. Baolanda mama shako. Baza mibali. Pe baza batu oyo bapezaka na monde ya théâtre. Oyo eza ke lobi soki baza te tout ekotikala. C'est que mama shako c'est vrai zani mutakala pour ceux qui aleki bongo c'est que azani. Mais ye kombo na ekotaki na liste ya bato bandozo traitement boyela. Bato nyonso o bandozo traitement ya ofele kuna bakomola bango ekotaki 10 personnes faut pas la sacrifier. Bande kuna bonka ba système basali ba bloko. Yango moni ngai nzambe akomi kotalisa nga makamususu mona na lamuki na binzambe ulingo sana nga nini oyo otalisa nga ulingo loba nga nini pe makambo na zo loba nga na kosaka te nga na kosaka te nga na zalaka muta polele muta logique même si na famille na nga koto ba otonga ba loba likambo boy balinga te nga na zala ba bike to kotonga toza biso nyonso na ndako to tongi nga na ba mère ba bike na ofunda otonga kino la ba na tonga kina bango mais na lobi po na ko kaka mutema te OK kuno koloba ke oloba nga oh la tonga ki bino da we pelo na yema ke na tonga ki bino omoni mère sœur mère ba na ko tonga yo abi mikolo occupé te ngape na zala ki wana ese mère te bondo tonga sœur ese nga loba ke loko yango na yebisi sœur mère onyonga na kombo na yo luka boso na mère na lobi vérité nde za bwe na révélation c'est la vérité c'est la vérité mère omoni mère maman shako aleki mbeka il y a 10 personnes à sacrifice il y a bateau ba ko zo ba traitement et tu as 9 personnes mais na j'ai 2 personnes moi c'est na mobile est-ce que bateau mon na ba organisation na place okendaka na ba Congo bilongi na bampeza laki na mona bilongi ya bato belé ya ba pasteur ya ba comédien surtout ba comédien mon président chic mon na rêvé na ba Congo te chez lui c'est maman nzambe président chic na mona ekuna te azate te azate ozobanga eza chez to beto so mais soki natangi koma président chic te nako ke chez musupe natangi ozomona na mona yete makambo oyo na mona te nako oui nazoloba oyo na mona très bien nazoloba oyo na mona ngai napesi témoignage ya vie na nga na sangisi vie na nga na nzambe ezosala bato misusu motema mpasi mpo na nini soki nga na lobi namona elongi ta mosusu ya Denis Les ese eza lisumu te na lobi ese eza lisumu soki na lobi namona elongi ya pasteur Moïse Mbie eza lisumu nazoloba kasi ti nazoloba soki na lobi namona elongi ya nani ya pasteur na biso oyo azalaka na limetoire église oyo Sonika Futa soki na bi namona elongi eza lisumu te soki na bi namona elongi ya Roger Baka ese eza lisumu omoni elongi ya Roger Baka kuna na lobi to composant le fondement komona bilongi ya bato nga namona eza lisumu te mpona nini te naloba po yo mobosaka kuna omona no bango eza lisumu te kasi biso nyonso tozalaka na mokili yango ti biso nyonso tozalaka na mokili yango tozalaki mpe na mokili yango naloba te mpona nini eza lisumu te mpona loba soki namona elongi ya frère Mike Kalambai eza lisumu naza na pasi na douleur ya matanga yango moniki makambo mosusu nazobomba nazoloba te makambo mosusu nazobomba nazoloba te ngai moko nasali témoignage ya vie na nga ekomeli nga problème bongo sikoyo na témoigne nanu makambo mosusu te ke ngai na banda obima na baninga na nga mibali banda obima na nga na nsima
Oh. Président n'a pas yéba qui passe aux alaka. Ngai na koma ki kobima na baninga na ngai même si mibali. Ezalaki oui, ezalaki par rapport à l'actualité o na bandaki koluka na zala. O nga na bandaki koluka na zala. Bali on a c'est. Tala ezala bato ebele ozo mona bango bazo tambola bana mibali. Ndesa ba koma na bango pe basi er moko. Nde yo komaka. Mais nzamba limbisa ngai na sala ka une fois. Ba frappa. Ba frappa nga na sala une fois. Qu'est-ce que ça dit dans la carte monde d'amour? Donc fuma wana. Nzamba limbisa ngai. Yaya omona mokili oyo. Ce qu'on a bateau au mona qui on ndetse au lobby so techno rocher ba keza lisomote. Au mona qui so tengeza mo lisomote. Est-ce que ils appellent un bateau yebi ke ba kombo pe kenda ba sala pe comme wana. Ezana ba pasteur ebele basi na bango ba koma ba PD. Moi ça comme c'est bien. Basi na bango baza ba PD. Ba pasteur ebele. Ah moi si na yazane PD. Moi si na yazane PD. Pasteur moi c'est à Joe. Oui. Omoni pasteur azana mwasi na ye. Aza pe Maria na mwasi na ndako. Mais libanda futi la PD mo boita mususu ndako. Nyoso wana eza pona nini? Pona balokumu oyo bango bazoluka na mokilo ya si. Et monsieur eza bombe. Dini jimonsolo ozoyo kabiso awa. Ngai na yebi ba pasteur ebele o babimaka na bana mibali. Oui. Ngai ba pasteur ebele babimaka na bana mibali. Ngai na ozoyebisa bandeko nyonso o ba pesa ba confiance na bango pa ba pasteur. Ba pasteur pe bakombo ekenda. Oh, bakombo ekenda. Omoni ndeko nyonso azolanda ngai. Zwa numéro na nga. Ozwa numéro na nga. Ozwi photo pasteur na bino. Na kombo no tindelinga nga na tester. Na yebisa yote pasteur na bino aza bientôt pasteur bino na monelo na ekuna. Po ndeza bonga na hotel sabana na Nzambe ba luka place nini oyo lobiko ya solo ezali. Donc ndezana tindela biso photo ya pasteur na bino. Sonde tu par exemple tindi ya pasteur prophète Francis Joël par exemple. Soki na tester na fongo libuku na nga na moni kombo nezalaki kuna. Na koloba kombo ezalaki. Na buku wana ti lelo zaka na. Buku wana na sana ngo ti lelo. Nazo boya nde bakomi kolukisa nga bazwa buku wana. Minas bakomi oluka nga même si place na vandaka. Na mitone na osala émission na vandaka sous place na zalaka te. A place au Kimara na. Place oyo na vandaka sous na kanga ndako. Na komi koluka place mususu na koyiko kozwa ndako pona kobimisa biloko na nga. Pona komi menacer. Le biton na benga ko zo songo za place na ko lo ba leta msubo Orlando pe place songo. Place yo sengo za kuna. Naza na sele. Ale utangi ka yo moko. Naza na sele pe place nazali kuna na sele ndeza boso ba lukanga ba mona ngati. Pe selango kuna naza na vandi ko vanda te na ba prière. Oyo nazo senga nzamba komisanga oyo ya lingi. Nzamba sala nga oyo ya lingi. Lobana donc. Si ko luka ba moto e komi balala kayo. Si ngai na bima na muninga na nga mobali. Yo pe bano lala. Baninga mbali. Te ngai nde. Nga bazwi ngani. Na komi mwasi. Na sala une fois nzamba misanga. Oyo kaka yo. Ezalaki déjà na côté na monde wana. Oyo kata pasi donc on faut tu ba drink. Wana de côté déjà na monde wana. Tant mususu na minute wana ezalaki ngate ezalaki da esprit. Ezaki yo tende. Oh baby déjà ezaki yo. Na santé de vie na ngana Nzambe. Ndi na santé vie na ngana Nzambe. Nzamba ozongisa rap babenga ngoni. Arosala ngai babenga ngoni mutosika. Babi loboko na Nzambe ezalaka mukuse pa muto yo azota mwana masumu. Mais muto atiki masumu, muto azota mwana kobanga Nzambe loboko Nzambe ezalaka mukuse te pa na ye. Bakson ata 3 personnes au mon ekuna. Ezango disumote so tangata mo 3 personnes. Yo mozo bizango disumote. Surtout basala Nzambe na ba comédien. Namona basala Nzambe belé ba comédie belé. Na ba comédie lo. Namona ba comédie papa na ngana ko sayote. Soki ndeti ngai na leke mission na lobi bona mona elongalité ya kanda kuna. Est-ce ça liso? Te wana kosi. Ah? Wana kosi. Bongo pona nini? So na bina mona elongalité ya kanda kuna c'est ça liso. Papa, makambo nga nazoloba eza théâtre te. Nana nga kobeta nga. Bokobeta nzoto me bokobeta molimo te. Molimo eza ya Nzambe. Naloba te pona nini? Na o nyonso Nzambe asali na vie na nga.
Et là, on est dans bomba. Comédien bon, les gens ont des sous-mouteurs. Na mona pomba, elonga pomba, na mona elonga mabanza. Ozo bango tanga, chef, c'est qu'il y a zaki ya solo. Nani na boya tanga. Ba kombo eze belé. Nani? Ye mutuna memanga biso kuna. Ye ne mtamema biso. Ye ne mtamema biso. Oh. Ngai na kobanga kotanga bakombo te po ngai nde eza bona oyo nzambe asali na vi na nga fo natanga kombo natanga bakombo natelisa bana na nzambe ye nde mutu amema biso nasengi ngolu na yo kati na bomoi na nga nakangami na pasi yonde lisungi nanga sembola loboko na yo lola ngai na pasi ekimelo na ngai yo Yesu kolo na bomoi na soki kombo ya muto na mona elongi ya muto na mona te na kotanga te nazoloba bilongi ya bato na mona mpona nini muto na mona te natanga kombo na ye siko mama shakuta osuka ndeni apede akufi ngai nini tokosa poto intercalé de oyo lobi na jie wana pour déjà tout ce qui est révélé condamné mais ceux qui va continuer bon qui sikoyo omoni biso ba congolais tozalaka mutu mangangi trop penza metanga talisinga apesinga bakombo ya bato yango na apesinga bakombo ya bato yango na moni pe bango sikoyo ezala mutu mususu okoki kobenga ye na privé otalisi ye par rapport ya message oyo nzambe atalisinga abudenga il faut les gars na média okobenga yo otalisi akobude yo le kwana samela de ngana prophète Pachi Bongolo que je salue a eu message à Koluka Moussa Nzamma Munene papa c'était le nom on nous avait chassé yango na lobi nazo esa ba comédien nyonso toza na matanga place ya matanga eza matanga to lela na bato bazolela eza te na matanga to lingi ba tapage te inutile toyebi ke na matanga o soki tozwi matanga biso ba comédien eza na bato baza mitu ya train o to tsali boso balandela biso makambo basomaka mituka na sima matanga bashandaka bandako na sima matanga bokomi déjà mon nombre mon boké dans le ministère bakomo bimisa famille ebité nga déjà na tambola déjà na ba vemo na ebembe ya pauvre Pululu totambola déjà na ba vie na nga musu to sanga totamboli toko beta ba bumesa ba matolo to koti koti pozaka pena maman mezala na kati makambo yango toki to beti ba bumesa ba matolo ya ba kalamu wana pona bala to sangani ka mwa clique ya ba vie mo bunanga na kati ba pesi biso mbongo wana to komisa na famille te to vanda place mo to kaboli boki sikoyo ba vie auto kino senga na bango nga na yebike to senga congestion pour to kotika na famille mais ba vie wana isi bulu to kabola nga na sani na zui na nga kaka na zui to meli to leba ntaba to bimisi so likanisi lobi il faut to kota place mo boy et comme le roi cop le roi commission liwa muninga nzamba limbisa ngai po ngai te ngapela na nena nga ka ba vie ba pesi bango mbongo bavie babimisi ide to fana place moto kabola sikoyo nga na boya na oboya te ata bino mona oboya te mais na lelo ndenge na sangisi vie na nga na nzambe na koyi kosala su makambo bozo babongo te lelo kwa na yambi nzambe na vie na ngai mobimba na kosala su makambo babongo te yango komo dénoncer mabe na loba te mpona nini il fallait koloba babombaka mabe te. Voilà, les autres bêtes au Lubelaka, tu valeur, on a des cas, et pas Maman Chakou, paix à ton âme, maman. Mais là, on s'appelle les Bélés, j'avais fait une émission avec le prophète Ézéchiel que je salue.
C'est ça la déontologie que faire. Quand il y a une personne qui veut passer, il y a une économie sur l'équipe, Azure Révélation. Parce que Révélation, on a un petit peu de bango, on a un peu de il y a le bac qui est au loba. Ça. Les gens m'appellent. Puis, le pasteur est belé. C'est quand même 6 ans, pardon. Le pasteur est vraiment un Zambé. Ah. Mon glézo bébé, le pasteur est un Zambé. Ah. Oui, bien, mais méchant, nous sommes comme on a demandé à l'église, il y a mon moko, on a mon abli, on a bien film. Oh, bêta. Je veux dire, ça va casser. Non, 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 il y a pas pasteur blongo na mona kuna. Bongo na kende pasteur blongo na mona kuna te na kota na église ne kwa. Li sumani. Mutu nyonso oyo nga na mona elongi na ye otozala na ye kuna. Eza li sumute nde. Kasi tomona ki kuna so ke na église. Eza li sumute. Na ko beta teta na kota ka na filmu. Amonyo deja. Amoni nga. Ayeba ke yo. Ayeba ngai. Abia oyo ayo poata ngai. Atinde sécurité. So atindi sécurité. Ba koti po ngana ndokende, tana okende na zana ba preuve. Déjà na kota da mun limimo na kati kuna yeda na téléphone. Makamno so ba osala ngati bando binga na nga. Ye ba ozwango. Comme ça na hôtel ça va ndimi bana nzambe, au monde ba binga na kinga poani, po ya sala kina mondi wana. Ngai na bongoli motema. Ba sala nga délivrance l'église mo bangunza. Mais faut na leka lisusu na délivrance et pas pasteur. Ba pasteur ba olanda ba témoignage. Ba pasteur nini o abenginga. A délivrer. A délivrer nga. Pasteur nini abenga délivrer nga. Pasteur nini abenga délivrer nga. On appelle ça témoignage une église, à ça il y a prière à délivrer nga pasteur nini. Bazobanga. Mais toyo ka ba soupçon za pasteur mo ba bengo comme ça témoignage pas dit. Nzama pambola. Nzama pambola pasteur wana. Est-ce va délivrer? A délivrer nga, pourquoi pas? Oye nous monaité. Pourquoi pas? Yo monaité. Bon elongi pasteur on a mon elongi na ekuna na l'église na délivrer nga poani. Pasteur ata moko te na bengo. Pasteur ata moko to abengi nga délivrer nga zate. Ba misusu bazobanga. Ba yebi. Ayebi. Ako cholo boko te. Ako tete. Ako tete. Ako ba iba nono ndenge ni. Ako tete. Na ko luka pasteur o ako délivrer nga. Pour bangunza da basali. Bangunza da basali par là. Est-ce que va chrétien? Est-ce que va chrétien? Ba pasteur va délivrer nga après na vandi siko na kiti ya bokonzi ya yemo kusiko. Ponza mi danga na benga mi na za nzambe. Pour mon ndimi. Siko pour na ndimi. Faut pasteur. Milimo zo tungisa. Faut que pasteur. A délivrer nga na vandi ale. Atel singa siko principe. Atangi singa sikoyo. Bible atangi singa ibo nzambe sikoyo. Pourquoi m'apoter? Pourquoi pas? Voilà, merci beaucoup. Yango bandimi nyonso. Oyo bakati sanga mission. Tokeba. Bandimi nyonso. Oyo bazota la mission oyo bana na nzambe. Tala nga naza na souci boza la place oyo bo nzambe ezali. Mutu nyonso azotala nga zwa fota pasteur na bino. Tindela ngai. Tindela na kombo na ko tester. So na bi mama kuna eloko ezate bima. So na bi mama kuna fufa ko teba bima. Soko tina ninga na komika mama to papa ofufa koteba mama na bipima naza na souci ya bon moyo na souci lo biko na yo pesa ka numéro okomo bango pesa numéro ba pasteur asko ba ozila ko dobati ba pasteur ba zo numéro na bo délivrer nga doba ba ozila ba beto pesa numéro loba plus 243 plus 243 089 89 410 410 66 66 59 59 plus 243 plus 243 089 89 410 410 66 66 59 mutu nyonso oyo akozwa numéro na nga na ndenge mabe moto ekopela na telefone na ye nakosa te soki yo nyonso na ndenge mabe kozwa te po telefone ekozika ela bato misusu bamekaka te bato misusu basimbaka te banganga bandoki emone ténèbre baluka vi na nga bazwa te baluka bakende na nga na zonga
Kayo. Bongo kaka yo. So zona mutema malamu pour délivrer nga osunganga nzamba pambola yo. Téléphone so ngé beba na awa na moi oyo e beba te nzambe abate la téléphone na yo timwana. Mais so zwa ngona mutema be. Na oyo yebi yo. Téléphone yo zika. Ezika. Merci beaucoup. Merci. Ça le filet pour aujourd'hui. Moi, deux personnes, on peut s'aller beauté. Mbote na pesi na ba pasteur nyonso oyo bazo tambola na kobanga nzambe. Oyo bazo ba pasteur ba délivrer nga. Na pesi mbote na bandeko nyonso bazu occasion ya kolanda biso. Na pesi merci mingi na yo moko ndozo pesa nga chance. Ya koleka na media pona talisa bana na nzambe place nini bakoyo ko tialo ko. Merci beaucoup. Merci. Na pesi mbote na basala nzambe nyonso oyo bazoteya bana na nzambe bazotalisa bana na nzambe nzela ya bosolo nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino, cette émission est terminée par ici par cette phrase: que Dieu nous bénisse.